MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, ezali le gardien du temple, la mifaka na cadre actualité, et na lisusu. Na dossier de les boss. Eric Mandala et Dangote Congolais. Nine. Je crois que la semaine passée, dans celle qui deux vidéos mon quoi. La semaine passée, 2 semaines passées, voilà, sur affaire Moïse Mbi et na Maria Mandala et moi c'est Eric Mandala bon raison à Kunate. Nia c'est Eric Mandala bengingai week-end passé, week-end dernier voilà. Avec une grande dame tout ça n'a pas si dans mon thème. Na nyonso Mandala ça pour la communauté. Ba remercier na motindo. Na tunia moi sinini. Au fait, ba live ba ndeko salema. Quand na ibisa ibinoke. Ngai na ko sala émission et par rapport il y a au fait na zo ki samona mais na linga ko banda li solo wana te. OK? Pour ça la te que non, yé muta banda ki voilà. Parce que déjà ba pointer nga misapitro na ba dossier ebele na réseaux sociaux et il y a Sandra Mbouye au type de robot Maliba et pourtant parce que bakabona déjà na ba ina zela et ceux qui sont en solo et bomba maté donc ceux qui bimi ngana ya roloba alors na ba live faut salemaki il paraîtrait parce que moi j'ai pas suivi les directs hein, na ko kosate na ko date na oza sincère à part ba morceau on ne ba kata mo ba 1-2 minutes voilà alanda ki je crois mi ba leto 3 ya mo ba morceau par rapport ya ba dire na ba mituna ba mituna hein de par rapport à besoin ba masirma en bongo alors na ba live il paraîtrait ba to ba fingi Mandala na famille nae pour année ndenge li selon zo kendele ba loba kike famille Eric bazana kanda ba exiger moi si azongisa to pe famille moi si ezongisa donc de bato bele bazali d'accord te o ba rozongisa dot ndenge nini ba bopandake ba zana bana ba boti bato musu ba lobi que non ils ont raison pour moi c'est celle qui ndumba pendant que na mbali ba divorcer yenante hein voilà pour ne pas dire dans le bala bon en quelque sorte du coup et que ezongi ba musu baza pour ba musu baza contre mais il y a des ceux-là où ba ko finga fingi famille Mandala ba fingi Eric Mandala pour na bato misusu c'est qu'il faut tes aïe azo qui soit moi si ndenge sengela quitter ya on mutu mususu a récupérer moi si nous be ko ba congolais de bazalaka alors Nelson Mandala me dira ceci quand on a passé dans mon thème tous êtes déçus parce que nyonso Mandala sala pour la communauté congolaise ba ko remercier na motindo te Mandala songa bato ebele mutu morote ou atsala en entreprise Mandala rolobake ba futa kete to ba futa en retard donc c'est une personne où elle veut voir dans la batte c'est bon ce qui est vrai hein to yoka basango na ebité personnellement la musique mais to yoka ke c'est un homme de bien alobi nanga d'ailleurs arrestation na e nyonso o etambola ki ba fausse rumeur eza mangolo kutanga bi ah elo news ebeti li soeza le kutande atuninga maman vana na poto to na Congo na Afrique na poto bien sûr alobi OK quantité oyo ba mentionner ya bilo wazolo oza sir na poto bakanga mutu na quantité wana ba libérer un espace ya ba mois to ya une année to ya moins de nanga na visi bon à ma connaissance non abi voilà donc Mandala atikala côté kando kité to pe bakanga ke pona kopa ndo kité abi OK abi lika dossier mo ezandi ngeni Eric Mandala defisaki mutu mbongo ya ebele ma epsinga na tanga montante na respecter maloba na e bo ata to tangi aza boss bat ba bi ke Mandala c'est multimillionnaire ayi ba ata azala ba immeuble na ba Kenya azala mbongo na e
mais ayebisa nga na tanga te na respecter maloba na ye alobi nanga boye mandala adefisa ye moto bamillion mbongo ebele la personne azali vraiment na baisse fozalaka babato kaka ya bamasolo ya babusiness ya bacope ya banini bamaster et du coup aye kolelela ye ya kolelela non en tout cas mon cher sunganga nana mama ofo nasala esengo temps so opesi nga mbongo wana na rembourser sans problème na période songola ok d'accord neti azala motema malamu azwi mbongo apesi motu et la personne so pas azali na mbongo ozongisa te so pas azali na mbongo mais mauvaise foi kaka ye na place peut-être à s'excuser ou bien ezala na bandenge mosusu ye aplote hein koplote na français ezala nini pour comprendre à plot na bato mosusu do bapiégeaki ye bapiége ye mpo bakanga ye ndenge ndeko niese na explike ngai bazali na rendez-vous ensemble na Espagne ye akende ye babusiness te mandala yene makambo na ye falaki esoma soki ndako et du coup fallait bakutana na personne nzokande ezalaki déjà coup bien monté planifié ntango bakutani le message nga asenga memele esaki ye connaissant mambo likana ba aéroport aboyaki parce que direction babanoki ne so pas aéroport aboyaki mbongo ezali na kati babiloko na cher ba or babiloko esali ke na nzela nde place bayaki kozwela bango alobi service oyo ekamaki Eric Mandala ya liboso eza service mono identifié mpona ye ezalaki baje ya motu wana voilà bon ezalaki kaka nameka koéclaircir par rapport ya parce que c'est ndeko na ye membre famille ezosala bango mpasi balingaki quand même version oyo to mpe lisolo oyo mokili eyokango yango nga étant gardien du temple nayaki napesa samwango et par rapport ya makambo ya libala ya divorce nga natuni me dossier yango eza ndenge nini ayebisi ngai biso oza bamatriarcat et puis na éducation oyo ya biso c'est mon oncle nakokende kotuni masolo wana te donc du coup naomaîtrise yango te c'est ce qu'elle m'avait dit ayebisa ok d'accord je te comprends et napesaki ndégogiste conseil parce que pasi na ezalaki plus koyoka ndenge bazofinga Eric Mandala malgré nyonso asala na communauté eloko nayebisaki ye nde conseil na kopesa mpe yo ozolanda ngai et l'homme mutu hein et on a utilisé terme mo ekimi ngai omoni mutu nzambe akele na mokili hein okosatendre na eloko mosusu te à part ingratitude et on monde pas français va le parler la reconnaissance n'est pas de ce monde. Vous savez on faisait cette émission nzambe azosola na mo pas en même temps j'ai de larmes aux yeux nzambe j'étais triste hein, pendant une année là parce que là je viens de finir le boulot na 6 août na moi retard parce que dans nos kanisa mingi une personne oyo na sungi avec beaucoup de difficultés n'a pas si nanga na ozanga nanga non se permettre na kainka monoko mais la personne en question na sima mkongo na ngai kopesa ba information to ba sango moko ya malamu te na ma personne eza na ba imagination na ye ba illusion bref bona kota kuna na oloba na mutu moko na mokili ya bato yo motema na fo ezala préparer que bato nyonso osalaka bolamu c'est vrai tosala bolamu te mpo bato bazongisela biso bolamu mais esalaka mpasi moto osungi ata so ozongisela bolamu te mais moto wana azongisela mabe to basala mabe donc eza eloko oyo mokili yango bande banda na ndenge ezokende nani osuka ekozalaka nango kaka bongo conseil napesa ye ndeko wana donc komema nongo wana motu te to mpe na motema te oya kobela no pamba parce que moto anayekaka bongo surtout l'homme congolais donc ingratitude eza nature ya motu
ingratitude ezali nature ya moto, surtout l'homme congolais. C'est ça. Et donc naïki na passé message oyo ndenge to solo na ndeko na biso, non, je prends le temps et on sort la vidéo, sinon c'est ça. Donc mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitana se pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa. Même
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo